allo nene exibino soki na tongo bonjour soki na midi bon appétit na butu boni dembo bonjour. Bonjour Zikondo, on est là. Voilà Paris. Ça va? Ça va, na bien. C'est moi qui m'attend kitoko, pour ça kitoko. Na ebisio mine. Toujours bonne mine. Ouais, bonne mine. Ah yo bisiko. Mais si vous battez c'est la biso parce que au coup talanga na yo battez c'est la sujet quoi. Parce que les hommes ça va pesa biso inspiration. Au moni été, battez c'est pas ça libanda. Bato libanda mipende libanda. Bato ba préparer ki yango. Parce que na basi mususu ba pakola mafuta na hiver. Po ebiki na été akotamula na miniji. Yo sala ngote. Tenga sala ngote Zikondo. Boyo secret na été za kanini na été saison. Déjà ko exposer njoto langa déjà la problème na ngo. Po muta mona nga vraiment trop sexy. Amona ma couleur à peau na ngai et ça déjà moi passe. Donc yango déjà ko la langa déjà habillement langa égal déjà pour na. Teinture. Yo là dans sexy des ba fille musu ba piercing ba tatouage donc tenga za tatouage tina za fan na ngote vous avez fait na ngote et ateka la linga ngote mais na fan na ngote ba piercing pe na za fan na ngote en fait la linga ngande na za la bo bongo siko vraiment nani to na milinga nde na bo na lobi tout le blé ba mususu siko ni za bo siko ni mo yebandi bo yo vraiment ozo envisager que les boucachiers bonjour maman aucune vacances be que ne va pas préparer vacances pour mon ami ba faire que na vacances na dia la cadeau vacances ezilanga ya solo pour moni mundele azo préparer au na mois de juin siko na la cadeau vacances j'ai pas aucune vacances mais ba africain ya moni que tozo na la cadeau ya vacances ezilanga hôtel a bien marambutu ya bien bon séjour mo ezilanga bana bisio yo ku tozo na chance kutu oza na beau séjour mais quand on peut ça conseil au monde dembo via mundele na biso za ndenge moko te poto mona ka numéro 40 poto mona ka atona 28 poto mona ka mundele akima kambangu asaka ba physique afuta ka ba fitness mais biso batimi to na art wana ti parce que biso lela magoda na lobi oh zale solo mo non les gens ne comprennent pas le la bango mama de ouais les gens ne comprennent pas mundele azara tout le temps stressé soyez bien ça stress mundele azarani ça me dit les crédit bazwaka ba crédit na ba manque na ba manque siko biso to zwa perbana ata ya voisin rozo ata ya voisine rozo équiparaté zui et ta ekota donc siko yo l'essentiel cerveau za bien ce qui n'est au comprendre ngolo baki so on la mo bien et belé on la bonne santé na bonne mine c'est ça on a bonne mine on a bonne santé tala ka mo so ba nyati na tongo na 6h du matin akoma sourire akoma repesa bonjour dans ben connu ça va. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Ah ben, tous les jours ne sont pas pareils. Hein. Vous comprenez pourquoi ça bon. Ils ont rendu à ce que l'eau est bien, le course de temps. Surtout pour à 6h. Voilà ce qu'il y a 6h. On l'avait. Et pas mi bali pesa rendre mort. Le bana expliquer. Moi balo ma beta qui moi signé alors on les mois de bon moi il y a 5h, il y a 6h, il y a 4h. Le bali voilà ça va toujours joyeux. Vous comprenez. Le but lundi passé que Massa Bongo azana boloko ake agni mamone batiki avocat ibisi que j'ai chez moi si c'est qui a se passé avec amour appel de contrôle yango monique makambude baso loba que ba célibataire boningana là on dit que célibataire marié té on dit on va appeler marié 50 ans de mariage mon liara bilo wa célibataire ba liara té vous comprenez d'accord parce que alors on les a ramassé parce que on a loba yimdi makambango loba mama milinga na uchi te sanga ndingwe za direct andireka katiko ba makambo lobela bango est-ce que moi si au ba c'est l'amour bien té bien femme célibataire ba vivre ndenge ni vraiment alors colérique alors nerveuse en plus n'importe qui bolinga boza pe bino moko pour ce pour na siko femme celle aussi bon et dans on pour la femme celle te d'accord mokili ndenge machinda wezala comprendre oui talaka loi na tiba cheke mutakufa ye moko mutake na ye moko na cimetière na cercueil nyama la sa rolela ezala raté nyama zanga yango on numéro combien tout ça ko luka 39 fier de 40 yango 40 yango oui yango ba bateka ba bloc ba infirmier so luka bilamba ba infirmier donc yango du coach awa batonga bilamba ba infirmier. Bonjour madame. C'est ça. Bonjour. Bonjour madame. Je cherche une police. C'est possible de fermer la porte. Excuse madame. Excusez-moi. Où est bas? Oui. Blonde? Vous avez quoi derrière? Ça.
ça dépend de votre budget. Sinon, je vais avoir plein d'autres couleurs. Ok, je peux voir. Oui, bah, si vous n'avez pas de budget en particulier, ça va être tout ce qui va être ici. Ok. Je vous laisse voir. Et le budget en particulier, c'est où? C'est parce que ça dépend de la tenue. L'ensemble le moins cher, il est à 39. Sinon, ça peut aller jusqu'à une centaine d'euros. Ça dépend. Ok. Les 39, c'est où? 39, c'est blanc ou vert. C'est une tenue qui s'enfile comme ça. Là, comme ça? Oui, c'est tout blanc ou vert. Ah, tu n'as pas de poche à côté? Si. Là, comme ça? Oui, voilà. Je l'ai en blanc comme ça ou en vert comme celui-ci là-bas. Il n'y a que deux couleurs, il n'y a pas ce qu'il y a de, un peu de fantaisie, non? Non. Ah non, fantaisie, j'en fais pas. Comme ça. Et vert, j'appelle fantaisie. Ah, c'est ça. Si j'ai, mais c'est pas le même prix, mais j'ai. Et ça, l'ensemble, il va à combien? L'ensemble, elle est à 110 euros. Celui-là? C'est le même modèle. Ah, ok. Et les chaussures? Les chaussures les moins chères, ça va être en orange. Ça va être, je vais avoir blanc ou noir. À 45 euros. Ça, celui-ci? Oui. Tu peux essayer, Pas non? d'autres couleurs? J'ai que blanc ou noir. Ah ouais. Ça, c'est déjà porté ou pas, non? Ça, c'est le modèle d'exposition. Ah, C'est ok. pour ça. Alors, est-ce que c'est impossible de mettre mon nom? Oui, Ok. c'est 13 euros la ligne. Ah, La ligne comment? La ligne. La ligne, par exemple, une ligne. La hausse que vous avez là-haut, c'est 13 euros. Ok. ah, comme ça. Mais ça, c'est joli. Hein. Pour l'ensemble, alors. Taille L. Lequel? C'est du 39. Le blanc ou le vert? Tu peux voir le vert? Le vert, c'est celui-ci. Vert comme ça? Oui. Oui, vert, c'est pas bon. Tu prends blanc. Vert, c'est pas bon, t'es sûr? Non, non, non. Sûr. Tu dois pembe. Je sais pas si toi tu aimes vert citron, mais moi je vois que blanc, ça te va bien les blancs. Ouais. Et ça, c'est à combien? 45. Ok. Ben, je prends le blanc. Le blanc? Vous m'avez dit quoi la taille? L. Elle? Donc on est tous à Awana Dembo, on a ce qui a mot de l'émission. Donc toujours continuer l'émission à Bisso. Donc moi si faut Ngaka na Tongo, le col en voiture, il y a une station essence, avait démarré, sans ça c'est que démarrer. Téléphone sans chargeur, il faut charger. Ouais. Bulu kaba chargeur mieux na Tongo. Faut Dembo Wembo. Zara me connaît là-bas, Zara Ziko. Mais caramba. Tiens, vraiment. Obi to ukati na bandi mususu ni ozo etona kata. Et continue. Vous pouvez la laisser juste derrière, je vais fermer. Bonjour, Stam. Oui, je te la sers dessus. Vous voulez pas essayer? Essaye Dembo, essaye. Non. Mekate, Ah, on est là, non, non. mekate mona ba puisi mama. Osa be mission bala mo mekate. Osa be mission mo meka. N'importe quoi, mais elle est pas là. Le on est le colo ya noir. Ah, c'est qu'on a bon, on a 12. Oui, c'est bon, c'est ma taille. C'est joli hein. Mais enlève les trucs de noir là. Non, 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 je porte toujours. Mais c'est l'été, il fait chaud. Eh, papa, je porte. Bon, enlève C'est bon. enlève les pantalons, essaye les Non, pantalons. non, non, Papa, il fait chaud, c'est l'été, non? Ah oui. Enlève les pantalons, essaye, mon Mais ami. c'est joli parce qu'elle est bien portée. Ah, mais oui. C'est pour ça. Oh, Dembo, tu caches trop de choses, hein? Oh. Ok, c'est bon, c'est ma taille. C'est moi qui l'ai amené ici. Il ne connaissait pas l'adresse, hein? Attends. C'est moi qui l'ai assimilé. Gloire des mots. Alors attendez. Vous allez m'écrire. Ça prend du temps? Je vais vous dire ça de suite. Bah, faut que les gens ah ouais. Bah, tu sais, le logo initial. AS, initial, AS. Bah, tu sais, Flair Monde Naché.
Tu peux faire le monde HD. Il y a le logo là. Dembo. Et c'est le côté que fait le monde HD. Mais alors. Dites-moi qu'est-ce qu'il faut écrire. Vous voulez l'écrire? Ouais. AS. C'est Gloire. Ok, et ça c'est Dembo. C'est un D. Oui, D-E-M-B-O. Et vous voulez quelle couleur? Vous avez ces couleurs-là. Les couleurs qui sont filées ici. Moi, je préfère rose. Ça flash. Peu importe. Bien jaune. Mettez jaune doré. Mettez jaune doré. J'ai pas de préférence de couleur. Jaune doré, c'est bon. C'est comme de l'or. Ah, tu veux le jaune doré. Ça sera le mélange ou couleur unique? Unique. En couleur unique? Jaune or. Ça sera du bleu. Le bleu, on fait celui-ci? Ouais. Ouais, ok. Ah, c'est bon goût. Voilà goût. Blaise à goût. Givenchy. Pareil. Des mots, vous s'appelle. Oui, vous avez dit Givenchy. Vous connaissez un peu comment on a sauté. T'es oublié la mangue. Vous savez là, ça va tout bon. Ça va donc combien? Hein? Combien? Les chaussures, c'est combien? Les chaussures, elles sont à 45 €. 45 €, c'est quoi? Non, je le lobby. Ah, on a déjà ma veste. Et là, gloire au sala. On a posé na yo. Qu'on a levé la télé. Là, Freddy Loco, champion du monde âgé des dames. A gagné vu l'âgé des dames. Il y a poto l'âgé des dames. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Au moins les dames, au moins les dames, oh, tombé dans la qui. Mais il y a des gens Il y a des champions d'Afrique. On a la grande dame, on a bien qu'à 20 pions. On a l'air à 20 pions par la mokote. Freddy Loco. Freddy Loco, on a Freddy Loco, faut mettre des dames. On a mis le PG de 6. Fin de 4 films. Ah, yo le moment là. Eh, dans le bisibino que d'autres ça awa. Tous sont babiloko. Il y a musala ni. Baby, moi ça aide soigner tu te baby. Bonjour. Est-ce que ah toi sois ablo va cuisiner ça. Si qu'on est awa, il ressemble babiloko musala ya ba menuisier, ya ba femme de chambre, expliquez ba. Ya ba femme de chambre, tenga ça aide soignante. Teni na ngai baby, non la ta ba teni za gynéque ya bleu. À part chronique aux hommes ça. Na za aide soignante. Mais pas de bandi maraté. Ben taliba, on a za fiche de paie da futa impôt en France. Mais si que live et munisi qui là c'est pour combat combo na yo na ba. Au moins il vous êtes en direct de Bitchet Paris TV Flair Mode HD. Ma soeur c'est béni. Été batu basta la beauté. Été batu bangengaka. Au moins il est vert. Pour la broderie, vous voulez tout en majuscule? Ouais, majuscule, ouais, c'est bon. Tout en majuscule? Tout en majuscule. Oui. Ça vous va? Ouais, ça me va. Ok, très bien. Ça fait combien? Ça passera pas sur les lignes, ça sera 2 lignes, ça fera 16 €. Ouais, bien sûr. Au lieu de 13 €. C'est 3 € de plus si c'est 2 lignes. Ok. Vous avez un budget. La totale, ouais. Je vais vous dire ça, je suis sûre. Merci beaucoup. Et dans le bino dembo, pour mon nina c'est pile, on a plus de respect au travail. Pour battre une bacane ça, basi na poto basa na kate balana ka mbongo ya mibali. Mais ça la pub obi ke baso wa Chine après ça, après moi chance. Ngana via bango ouais franchement. Mais ko Chine peut vous la arme. Obi moi c'est mususu. Pourquoi ko Chine atende ni eziko? Dembo, obo te mani wana te. Obi moi c'est Chine te. Obi moi c'est mususu ko asingi mbandi sayero ba fingi. Mususu na pongi ba benge shiro lingi nini. Abi kama mnoko no boyela ngatu bakado na yote. Isa ba bota mala madame. Vous comprenez mes beautés. Des beaux beautés. Avec le pantalon, ouais. Chine. Merci beaucoup. Vous voulez que je vous montre? Bon, ce sera total pour la broderie et l'ensemble. Celle-ci, elle est affichée là-haut. C'est les sacs qui sont rouges, là-bas. Non, sur le côté là. Ouais. Ils sont facturés 2 € un sac ou c'est bon? Ça ne sera pas trop petit? Non, non, non. Il n'y a que ça? Oui. Vous avez que ça? Vous avez que l'ensemble, ça passe? C'est comme vous les super. Et ça, il y a pas? Non, ça c'est pour un client ça. Oui, en fait c'est ça. Est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Vous voulez du coup essayer? Alors, Ça qui? 2 €. 2 euros? Après, si vous avez de quoi mettre, c'est comme vous voulez. 2 €. C'est bon? Asnazoa? Mais bindete? Hein? Prends, on va donner du nom. On met? Ok. Il y a mon collègue qui vous le fait en attendant. Moi, je vous encaisse et après, vous pouvez vous asseoir et patienter. Ok. Ouais. Alors, on va essayer ça déjà. Pareil pour le pantalon, je vous mets un S ou un M.
Nice. Ce sera en carte 20 € par carte. Voilà. Et le... non, en espèces. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu veux faire les amis pas passer en Et cadeau parce que du là, coup, on fait si 37 c'est par-dessus, €. ça va tout fausser. Ah ouais. Je comprends ça des euros. On appelle ça combien? Madame, je vous dois combien? 2 euros. Pourquoi 2 euros. 2 €. Pour le sac? Ouais, c'est 2 euros. Mais t'as pas enlevé la carte? C'est beau. Zico, donne 2 euros, 2 euros. Non, plus de 1000 balles là. Non, Ah pas. non, mais c'est dedans. C'est dedans. Ah bon? Oh oui, Ouais, c'est inclus. Ah oui, vous avez tout payé là, c'est bon. Ah ok, c'est bon. Vas-y, sur la... Et après combien de temps on va retirer? Non, oh, ça. Là, ça prend 5 minutes. 5 minutes? Vous pouvez vous asseoir si vous voulez en attendant. Zico, là, toi, ben, ben. Merci beaucoup. Hein. C'est quoi le nom de la boutique, madame? Firejo. Firijo. Ça fait combien de temps que vous êtes dans les quartiers? Ça fait juste après le Covid. Ah, félicitations. En plus de ça, je suis journaliste en fait. Vous avez la beauté de Jennifer Oui, Lopez. c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. D'accord. Ouais. Et lui, on a une chaîne YouTube, TikTok, tout. Nous sommes des Congolais. Par milliers de personnes là. Donc, On fait votre publicité, monsieur. Merci beaucoup, Paris Yangoyo. Vous avez mon abakara kitoko de Bowembo. c'est Paris. De Bowembo. Au moins que vous avez un bénéfice, vous avez ça les arts. Au cas où vous montez bien à PPL. Donc merci beaucoup na bateau bazo ko na sur TikTok. Au bazo liker, au bazo s'abonner. Nzamba pambola bino, apé sabino, ba célibataire bobala. Ba marié bo divorcé. Ouais. Ba célibataire Ah, vous mettez bobala. là, ba mariage, Ba marié bo divorcé. Hein? Bo divorcé na comment yo mutu moko li anga friti pendant 20 ans. Est-ce que ça la rappelle? Tout le monde ne fait pas. Dans le bien, ba ko ça kabatu. T'es là encore raté. Est-ce que ndima kapenda? Et ça la constipation. Fille moi ebisinga kwa sala 20 ans na mobali na ye a trompa été. Na bia mama. Ata mukolo moko trompa été. Ma trompa la bango ziko. Hein? Ma trompa la bango. Do lembaka teka o liaka friti. Obi ba ko konfonaka ba mo ba katsara lo la ke ko topezaka ke so lingi mwasi. O tromper mwasi na mwasi mususu. Mwasi na obimi na yende za véritable ko tromper. Ko tromper mususu zara quand tu cesses d'aimer quelqu'un. Moni muto bo vivre na ye. O tiki ko linga yo komi ko linga mutu mususu. Ah, même ici o comme na amour moko imaginaire. Do bolingo de wipa na yo et pas mutu et komi tromper. O mo préférer so na mutu wana. Ah. Ozomona malgré que mutu na bo bima na bino teme. Komi ko zo espace. Ya na espace. mutu solution komi ko silika. Komi kanda. Ata pesi bonjour. O siliki. Ata pesi bisou. O linga te kwa nini? Corps, âme, esprit, na comme la mutu mususu. Dès les salades, on va pas. Si on devrait agiter. On va faire une chose les quatre. Ma maman n'a pas de saté. Ya, ma maman doit dans la bolo côté. Dans la bolo côté. Toi les bandes. Ah, voilà ma grille. Ah, kasi. Toi la liberté, le rôle à l'air. Tout c'est kako. Il va tout sur l'air, dans la bolo, qu'on va caminer dans vos portes. Roméo, merci beaucoup, merci. Merci Roméo, merci. On est moyen de se mettre à bout. Bah, monsieur, à l'hôpital, puis. Ala basol tangu nzambe apesi yo souffle oyo dembo pema oyo okopona elamba ya mosala pesa ye merci okomprendre yango oyo mobali aboyi yo esalaka nango mpasi mutu nyonso bachangeaka ye nalobi oya kutu poto na tiki na yo moko nabi malolo alaisa bato bilamba baligali malolo loris la congolaise. Ouais, qu'est-ce qu'on a me repose en paix. Alessa bato ngona mutu na ndako nenzala mwasa pimele biloko akolia. Apesa nyoso. Mais akovanda wana na restaurant malolo allié amelia msumbongo hotel pa pesi. Likona ngope mso ko CDP. Ndenge kendaka na ndenge GDG. Amelelo mwana yatika. Bato bakanchaka ye. Mwana yatika. Est-ce que le premier mwana mutu moko lobaki te? Loris la congolaise asomelanga elamba Versace. Nasomba ya mwana elamba la bonne année. Ah usala ngote. Nalobi wala kuti ya lolo. Ngana lobi mutu akufa ku na kini oyo ayakosala coup d'état. Apo de mboka ese bakipaka famille na ye. Mwana ekuta na prison ayeko na lingala. Ese bakipaka famille na ye. Comment le sona on a bossé comme papa foi bossa de pauvre ba bossa na actualité. Omoni siko makabana na ningela ba ko lobla pe mboka te pa surtout sali ba solo. So bi mboka te za kwa tuzolo ba. Bokechu wala na ke pa dans vivant. Kasi bokechu za ar na ye. Bokechu pa. Na ngila de ba mena sakini to yo kaki. Na bien. To ba na mamuki. Ba ba somo. Odombo.
balobela bango rapport baza Bokecho mpe bamenasaki mpe asolo mpe eza bafantaisie Bokecho alingaka longola actualité ya concert awera zikolo bosenga tolo bango na émission tobika mokolo wera kobeta concert atie libaya soki mpo actualité wana elongwa fo Bokecho tomona motakala Bokecho wana eza prophétie bango baprophétisa mpona baliwa batunga na prophétisa mpona concert awera naloba yango banda kala bachive eza wana naloba yango ba 2 ans, 3 ans, 4 ans passés. Est-ce que on a na église? Église ya motema na mama. Kasi église ya motema na naloba on la bi ke mukowera obeta na Paris. Pour actualité ne longa faut publier Bokecho mutakala. Yango wana te. Baloba na nga publier Bokecho. Bakase pour publier mutu. Yo ba esprit na micro na ngai nde nazo ebati kuna na micro. Allô. Na espino. Deus esta. Bon dia. Angola no bon dia. Bukanga esprit. Soda atambolaka na munduki professeur atambolaka na biki bandoki mone bameki biso ta na BBC micro tia na fula ezaka ndenge fula tia na bofula dis-moi dans sa théâtre tout ce que ça ba comédien tia le mbolo sibuyaka tia le mbolo beauté changer père esika nzamba lala esika nzamba lala nasilisaki te mwasa ndumba atambolaka na préservatif nga atambolaka na micro bokoma kotuna ngai non sikoyo wana olobi mabe elobi teke soki mwasi azotambola na préservatif aza mwasi ndumba wana olobi mabe nalobi mwasi ndumba non asalaka trottoir eza différent te eza yango te c'est pas une raison ngapela eza na préservatif mutu soko ozala atambola na préservatif mosu ateka olobi bien mutu mosu ateka adiamba amelaka diamba te amelaka diamba te comment c'est possible mwasi ndumba mwasi soko atambola na préservatif akoma ndumba sikoyo eza qualification ya bato mwindu qualification ya mwindu mais yo sikoyo koki confirme yango te mpo wana dembo mutu mwindu akalifiaka makambo nyonso mabe nalobi est ce que so mona ebembela mutu asala na morgue akufa yo so omona ebembe yoka mutu asalaka na morgue asukolaka bibembe yo so mona ebembe na ye mpasi akufa non esomona na ntanga mutu asala na morgue non siko ata mutu oyo amemaka kara bibembe apembe amema osomona ebembe na ye okimisika inspiration naleka moko kolobaki ekimi mais continue masolo na yo il faut jamais préjuger une personne ozomona ye atomoni nalobi tembo bandeko ne bamona pasi te basangisa mbongo mundele ye moko aponaka serkene akoti na kati pambeki bana mpe bakangi bafete kolela po ayebike un jour akokende naye mais mutu mwindu soko osali yango kaka omona okufi ava mpona nini ezaka ndenge wana poli mundele apreparaka tia dei na ye mais mutu mutu parce que mundele apreparaka dei na ye parce que alingaka te ebembeli ayoka soni oya kosenga cotisation na ennemi na ye na mbanda na ye mutu soki esenga cotisation boye oyebi teke mutu akufi na ye bazalaka na baranki na makasi na yo tellement loposo eleka na bakaye okokende o etele akufaki te ya kotia cotisation alors mpo na eloko wana esalama te mbanda na nga cotize te na mbongo ya cercueil na nga yango mona mundele aprévoya nyonso to wana ezalaka betude bato batangelaka yango oni kotanga mingi elobi yango kaka teke otonga babatima minene ozo comprendre kotanga mingi mpe ezalaka comment gérer un être humain debakimi mosala mpona chronique minene ozo comprendre kotanga mingi mpe ezalaka comment gérer un être humain debakimi mosala mpona chronique ozomona te yokala mpe so exemple moko par exemple grâce mbiza akufeli mama no kristo na me repose mpe akufeli mama na ndenge logique est ce que mama wana akufi eza ya ye to mama ya bato zikondo yo tomoni ozolela yalikama mbongo te mpezangi ozotambola na mai ya miso na Paris ocomprendre ozolela papa obike non naolela papa parce que papa mitienti yango ya passer eza te kristo na me repose mpe ozomona tu as donné tout le monde mutu nyonso opesa mutu posa ayokelo mawa alela na yo alors ntango soki makambo grâce mbiza azosala oyo ezopermettre ke bafinga na ebembe ya mama na yo parce que mama no esika azali ayoka na soni azoyoka soni tala mwana nga na boti nga na kufi mais tala eloko azosala yango omonaka mundele alingaka babiloko ya boye te alingaka mie vo misombeli cercueil na ye asombeli elamba na ye mokolo akokufa yakaka na mai ya miso ya kolelanga nga mama biso abisanga bongo abamoi ndenge oke poto bongo
soki ya kolia yaka na mai ya misu ya kolelanga nga mama biso bisanga bongo abamo ndenge oke poto bongo soki ya kolia ezali otindeli soki ya kolata ezali otindeli okundanga bakokunda na drapeau na teni ya sika na honneur bakokundanga na honneur fanfare ekobeta yo abinanga yakaka na mai ya misu na sikoyo omoni réponse ya Grace Mbisi aosangisa comédie na makambo familiale te azosangisa comédie wana eza comédie te wana eza makambo ya comédie kutu nanu te parce que so moto akufa pesaka wana ekoma makambo ya complexe omoni tellement complexe oza na complexe ya mode de vie naozanga na moyo ya kopesa yango parce que oza déjà mama soki azalaki abotaki te nalingi na comprendre ke nabi te grâce mama osala wana parce que ayebi chagrin maternel te mais ndenge aza wana aza na mwana na ye imagine sikoyo ke ye nde mutu alali mwana na azosala makambo ya bongo kaya nalobi sikoyo ko aza na chagrin te mais ye ndenge batalaki na bayoutube akomi kobosanaki mama balelaka ye sans caméra bato bakoya nde bamatanga nyonso me akomisi yango susu balive akomisi ya barando règlement de compte kasi po aduso babesi te madame ozokotelanga te mais ye amemi eza mabe parce que azolinga azwa bese na lingwa mama na eza malamu moto azobela alzheimer azolela mama moto azobela alzheimer azolela mama ma mère elle est où tuna bato baza mais so ozala bandeko na yo neti ngai nde ezala bandeko na ngai so nasali biloko bandeko wana bakobolaka nandimi teke mama ne moto akufi nandimi te enga mama biso aza na chagrin ya mama tala zikondo tout le monde omoni tozala boye à partir âge ya 25 ans omoni tozala ba puberté maso akontolanga mi ma mère elle parle trop non partout dans le monde âge ya puberté on s'en fout de nos parents mais à partir de 25 ans à partir de 25 ans on comprendre ce que ta mère a vécu papa on comprendre que oh maman nanga banda osala pour ngai msusu se retrouver na 25 ans bala mibale bala misato otala sikoyo ke règlement des comptes ezalaka bazosala vagence de la vie donc yo ozalaki mwana okomi parent enfant neti babiso toza baparent enfant parce que tokoma baparent dès le bas âge oza mineur oza mwana omiboti mwana c'est ce que ma mère m'appelait mwana abota mwana oza moso ando abenganga bongo alors sikoyo na âge ya 25 ans na ba 30 ans tout le monde a comme rozala ba finga ba omone miniature wana mama na ba maseta miniature ata perruque kuba elambo bien na somme ata mama na ngana tindela siko atuna ba jeune fille oyo bazanga ba mama bana ba poto awa balelaka fali po baka nenga zana fali c'est la nanu omoni ka fali nenga zana malgré ces millions malgré kokaba passe ya c'est la nanu omoni ka fali ndenge azana malgré ces millions malgré kokaba pasi ya fali mbongo parent na ye la yango wana ngai aza pembe na nga amona na oyo bayebiki bamama bazali bobanaobacine bakoliti mbisa bambila babotolo na aéroport ondire bakarolati babotoli yo ozolela manga bongo comme parle de ta maman ta mère moto amema 9 mois na libo obi internet yo franchement te maman internet c'est quoi la méli toi tu penses qu'un américain va créer application to sala oyo yo so mona mutu azo crachele et bembe ndeko na ye nanze ba crachela ba bandeko ba bembe la ba nanu na mona ngote ezala mbanda na ye ezala na lokaka kaka ils étaient ensemble ils se sont mariés divorcés bazala ki bo banaliser ezalaka pa bacongolais somona sénégalais afinga moto ebembe na youtube somona basala yango ata kuti baevale bafinga na basalaka te mama kanga maya misu na yo parce que mokili so bandi kolelokolela mpe ntini tous les jours yesu omwana mwasi po ine jamais peut-être qui soit moni yo oui eloko na koyebisa yango wana ta mokie o mama aza na malili wana aza mama te je suis une mère non tomona te toli esika moko te lo moko te nozalaka ndona ye ndenge atala basoire mpe bokuta soirée tozalaka na yo ti nayebi soire ngo alataka faire ko ope wala bazana na
trésor ngando c'est ça yo ozala na mémoire na yeba makambo na yeba quand soki tokutala mpe kaka te affaire ngai na bakisi na ngai après sikoyo nasola na yo azo comprendre te pourquoi elle fait ça elle fait ça en fait parce que oh wana za maman aboti maman biologique soki bo na famille na yo na famille na onde basala bolamu libanda te parce que muto alelisaka balelisaka ete okolatisa mokili mobimba mais jour ozwa likambo noko cousine bango nde bakoya liboso apo bato ya libanda biso tozalaka libanda te basala bakinzonzi bacotisation biso bamasa tozalaka libanda ozala libanda boyoka kaka switch ya nini na bacotisation na bino wana ezalaka suite fait avant nyonso tu wana c'est la famille famille etikalaka sacré en plus mama azalaka mibale papa na aza na bamakangu 10 omoni mama ya niwa azalaka moko azala moko malgré basi to mobutu abotala bango mutu azalaka na mama na ye alors yo leke mama na niwa dembo yo bosani bambolobi ya famille emenea tanga kendaki joli mobile yimda pesa ba ordre yimda pesa ordre akanga ba album chilelo akanga ba album chilelo emenea tanga kendaki joli mobile yimda pesa ba ordre yimda pesa ordre akanga ba album chilelo akanga ba album chilelo oh ngamta Victor kabo chapelo ngina yesi omule mbula bebeta ke silaka donc pesa ba bambote poto bambota tout le monde bambota tout le monde Nicolas la milliardaire Balobi, on est toujours ensemble. Togo Sanité, la musique, na Bundes, Moïse Capo Maïmona, depuis Bundes. Donc voilà. Giovanni, Bambo Tepe Sigozali, on est ensemble. Donc moi synthèse Mouké par rapport à moi balade, un peu de balade à Paris. Moi balade à Paris. Dans la Paris. Au moins, le film total à 12h, et qui m'a ma classe. Sur un an, on est en scène. Ah, zigondo ero lulanga boye zigondo ero mabeta ko ero mabeta kayo bese ngande azali natala bese ngande na kisasa mais l'état soit ba visa et c'est le côté l'état fallait soit contre la porte au état qui bonge bubangi masala ya gardienne Fani Kanga na Bruxelles nièce na ngai merci nongo zola na Facebook Batissa Bre na Anemase merci na ndenge bozola na ngai Emma la baron de Sibiti, Christelle Kibangu, na Brazzaville. Nicolette la milliardaire. Nicolette la milliardaire. Milliardaire. Oui. Sangonaye comité na Paris. En français. Comment on dit? Nicolette la milliardaire. Nicolette la milliardaire du moment. Maman la Prestonia. Maman la Prestonia. Chantal Minchenti na Kisasa. Deme la maman nga Berthe. Yangu batalaka ngai na musika. Balingo la kisate ki batalaka ngai obika ndenge ezalaka se na lobi na yo Fido Mateso na Bruxelles ni prophète chez soi Dembo on va faire ba vocal on va pas la cité maman parce que la linga baloba nini obike na kompola ba congolais te ba congolais zaka au moins moi mini Robert Ebimi il y a 2025 maestro merci beaucoup merci maestro Niati on comprend ala mboka ni maestro ngo tout na wala maestro sana mboka nini Afrique du Sud, Sénégal, États-Unis, yo mon toi la collègue mon boya raga ba français parce que jour la tuni na bi papa ba français to yela nga complexe bo sikoyo le ba mo ngo la linga de l'accini yo ba mon nom na français mon nom ba na français na yo ka nga na expliquer mutu na les et comment on dit non le bilo mo siko qui a français nga bi exemple ba vocal ni les prophètes de lui non chez soi même chez lui chez soi c'est pareil le bas donc elle a dit le roi ne ba français ba le bas ba bon parce que elle roi que nga le roi nga linga la ke mutu bandi mara ete pa na bango yeso abecho ndenga français nga bi siko mais daki si j'ai ôté oui merci beaucoup Deus merci beaucoup merci olobi fait les kamboa ezali ngo bani nike mutu moko te bandi magana na mboka na oh fista maba merci beaucoup merci Dembo elo wala lobi et uta pas Jésus Christ et le rôle d'initié wana Jésus Christ mais biso ko le complexe français on dirait lingala elle roi Timba vous comprenez Timba au moins ko Timba yo Timba ko Timba wana elle rôle mo lingala mo ya lingala ya makasi na lenga dictionnaire lingala facha mo ya wadini ko Timba siko par définition bachaka Timba bache 2 points ba ko définition que Timba c'est-à-dire eza adjectif qualificatif vous comprenez ba qualifiera mutu soki par exemple
ceux qui par exemple ayebi mingi aux autres comprendre bon que non nandenga bongo siko wala nandenga en français soko alobi mwana amwa lokola eza danger siko na lingala soko ayebi te amwa lokola ke hôtel lingala ya pauvreté lingala eza pauvre parce que on ne trahit pas des mots omoni moko timba eza ebanda na se nazo biso ko ebanda na se eza lokola neti sexe timbaka oyo bato bakomprendaka te yona omoni siko ndenge okomi wana oso totangisa lingala siko omoni siko kotimba eza baparametre ebele kotimba eza ya kotimba esprit nagra lingala fo bosimba lingala te kotimba ebanda na sexe mpona babalabaka mobali atimbaka donc yango mpe motu oyo atimba wana mpe ekozala définition nango na ndenge ya lingala timba yo boko netimbi kasi yango mpe biso eza tokolobaka nzoto etimbi nzoto etimbi otelema siko verbe kotimba sikoyo kotimba euta na se otimba parce que nde balabaka bana bolimisanga parce que na poto awa bino Peter Vangu ali ensemble Peter Vangu Fiston Maba maestro ali ensemble totangisa ono lingala masexe yana bisi bana bosikizanga me bino mo bapapa na baklasse na bino batangisa bino na ba 8 ans dans l'école primaire nazoka cours à biologie nazoki cours à biologie na école pour histoire dembo mais c'est en 1950 attends la classe bapesa cours à biologie dembo kena classe bapesa cours à biologie yo totanga ba classe te ngatangi biologie te L'actique, on a professeur. Et dépendant de la section, la option. Même la CO, la CO, totalement cours en biologie. Ceux qui sont professeurs d'amour. Totalement science botanique. Vous comprenez? Des mots bengayo. Toboyambate pour vous êtes en direct. Bon Ramadan. Merci beaucoup. Natubo Sani qui va passer dans le Ramadan. T'es baba. Yo kananu. Si vous avez raté, tu t'es fait on dirait 42 minutes, c'est bon. nalobi na yo adembo tosala mpe mission yebaka ke na mokili oyo omoni pare eza calme te mpo to na ramadan bandi butu basénégalais tout baza na ramadan tekoyiba kutu te na comportement eza art na bango dembo omoni koyiba nakoboma eza art ya motu mpo babaki ne condamné mpo ne juge mpo nazopesa histoire ke ramadan ezali oyo siko 4e ex 4e ex motema obikitala oyebi motema soki ezalaka na quantité ya salle de fête mais adéclarami te non ade sold out ya bolingo mais dembo obikala beti yo oyo banduki soki motema ezalaki na espace moko limité nde tomonaka arena sold out 40 000 places soki motema ezalaki bongo mais motema na biso nde bato mokili otambolaka boye mais betala ba sold out parce que eza bato mosusu olinga omonaka oyo akokota na arena te mais tellement aza mbongo na afuti biasa nini akoti ene momela na molingo oyo nakolinga ye te vraiment mais tellement ka motema etanga te lingi eka mais mbongo eza lokola série efungolaka porte te de motema ebetaka sold out te wala eya conseil gratuit pour les ebetaka sold out te expliquant ngo bien bato bazo comprendre te siko olinga comprendre ngo alanda ngo émission na YouTube donc abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Flairmont HD boke na page ya Facebook toujours na Flairmont HD boza dessus te donc voilà motema ebetaka sold out te siko na question tuninga otuninga naza na combien de ex na yosoka ke réponse est simple motema ebetaka sold out te moko motema ebeta sold out totik mamba olinga donc motema ebisaka te libanda te c'est ça te ebimisaka te kasi mpo out na anglais eza libanda nayebi anglais kasi ebetaka te ebetaka sold out te ebisaka bato libanda te ndimaka elongo l'église ebomba okaka eza ngo église ondima yo po église eza moto alibomo okota na yo ezala moto amane okota na yo okota na mabe ata moyibi donc nyonso to aza na besoin bolingo ata moto ayibaka aza na droit bolingo nalobi ndeke soki atambola apemaka te voiture mpe yaka na parking te bino bokota parking mokoni bokende fuyere te motema epemaka te nake fuyere nde zikono bato bakofala méditerranée nga aza na poto na paris nafuta mpo la poto zikono ata yo moko nake fourrière zikono so nake fourrière siko bato afia mo asidaki chate babokela mbasu babobangu baotidela mbasu bobangu na kisasa babangu azozelaki aya poto na fia mo aside na kasa média sikoyotoberakota fourrière zikono yo pene oza na chaîne oza mpe na capacité mpe kozwa bavisa mpe oza na bien sûr mais il faut la comme ça il faut la chanter
dans la SACEM. Non, la SACEM. Bodembo, mais ça va te au balandi biso parce que vous les bêtes appelés Silaka et monsieur Bebandaka appelé Silaka. Tony Ambroso, Alanda Biso, Tony Ambroso, Bagalinga Subiso Teme, toi toujours à ça. Tony Ambroso, grand musicien de Paris. Boutalekio Azate. Boutalekio Azate. Tony Ambroso, là, c'est ton Tony Ambroso, grand copine. Tony Ambroso, ton moment là, hippodrome. Asaka ndule na emoko yaza leader Tony Ambroso aza leader akendaka quartier la tête yaza leader jour na be kobeta ndenge ya bango ebetaki jour na be kobeta obika Tony Ambroso via lela effort oyebi bato nyonso balelaka ye na chateau rouge bato balelaka ye ala bafanatike na ye sikoyo ndenge aza parmi bana bapréféré ya Rambo aza parmi bapréféré bamusicien préféré ya Rambo Rambo amonaka akoperdre bango te aza na art na ye aza art te aza mpe na art ya misiki mpo misiki mpe ozala na art soza na art te osimba te bo bref dembo mbula ebetaka esilaka émission mpe esilaka tokolala mpe awa te toserviri bato topesi bango mpe kolia mongongo mpe fo tomela bamai esalaka sold out te esalaka sold out te obika tokosala mpe njembo motema soki esalaka sold out toyeka tobakisa bolingo te franchement ngai nakoma producteur soki olingi nasali njembo mais naza manager nazalaka na bagénieur muni na baserge ya façon nazala na baserge kabangu nazala na bave na ngai oyo opawutaki wana porte de la chapelle 5 bidens dosso naza na so na nga bakolambela ngai yango solala peuple bonjour mais si on a laissé tellement mais dembo ngana ngai suba siko papa parce que ça masuba merci beaucoup. Merci à tout le monde. En tout cas, merci à tout le monde. Ça nous fait plaisir. Parce que les réseaux sociaux, Instagram pour Nabino, tu as besoin d'Anabiso. Vous avez besoin d'inspiration. Au monde entier, vous avez besoin pour le monde comme une miniature. Si vous avez la team de Fnabimi bien. Fille-moi, le bagango. La monnaie de l'Obisayo. Alobi Nangai, Zikondo. namoni mwasi na yo po bakatsa mwasi nanga alors que biloko na liaka nanga nguti mais kalate to na bimaka sindi na kofi ya malemba lembe vieux kofi la sikate ziko seka yo lula ngai bula lula kitoko lote ziko lula ngana kusu zikondo bakobeta oye tali yo wana na beta okuza zo ya danser kutu na kimate dembo tala matama kitoko boye tala beauté profiter bukola waza et puis Givenchy profiter comment on est bien. Comment on est bien go? Comment on est bien ouais? Le roi de Givenchy, on monte si comme ça. Ata la biso. Naïm de sur la table, la monique en tala. Yé ne me donne pas de coffee. Ben ça c'est pas genre bête ouais si. Asa me ar pour nous avoir bataba ar. Bataba ar ne bango na makamute. Ba yuma te ba yebisanga boye moni be sportif. Ba sportif to ba sportif. Ba sportif. Sportif, t'es sportif. Ma française est la meilleure bière. Au moins, amour, et ça, la combat. Au moins, tu vas masanga, tu vas chimboka. Quand amour, tu vas ma casse minute, passer souffle. Pour amour, c'est un souffle, dembo. Il y a un pili trop. Attends, il y a une chose. Ah, il y a un amour. Dans la gare de l'Est. Fragilisé. Dans la gare de l'Est. Dans la gare de Kassavou. Alors, il y a un bolingo pour aller à Pipilté. Ah, moi, j'ai la souffrance. Pour moi, d'aller à Pilipila qui m'a embarqué au militaire, dans le bien, au biais ah, il y a un patience. N'attends livre, mon boy. Ah, dans un an, si on a touché pour moi, ça. Donner à un bolingo boy. Attends, mon toit, ça m'a belle aussi porté parce qu'il allait à Pipilité. Pour aller à Pilipilité. Il y a un candidaté. Si on y a un Pilipilité, il y a un seul décision. Comme sold inside, on vient à la bonne montée manayo. Sold out, mais comme sold inside. Babi mamba. Dembo. Dans le bien yo omoni natanga livre moko boye mobali soka bwaki bana bo skize nga site pour na pédique na mona pasteur mobali soka bwaki c'est équivalent 11 km ndakimi 11 km boso mo sa bwaki soki bosa bwaki c'est le kola à kimi 8 km ya omona ko saka ya omona msuba kufa rapena na kudobe OK aba msuba kufa na kudobe c'est que katani ils ont donc mambangu alegi si pas approuver moi si alors ceux qui na boxe bango bakata combat ayona linga te mutabora aba mbangu yango siko na lobi ke code sike bimita ko boxa l'amour na
pour ce moment lembi bien comme la souffle arbitre kata match ah tenga na Gérard mo bien na Gérard la tenga na Gérard on se kita la ngomba tozo mata au moins ça basimba accélérer cette émission pour eux vraiment comme des gars au foot ça on a 20 ans bana balalaka bana balalite pardon ngai ba ko na balalite banis na balalite mais bana te va lité ya suka zela va lité ya suka on le voit na tiki na debo à continuer l'émission d'ailleurs naibi kati ah bala kimbangu ah Mardoché bruxellois ah Claude Tembe na Bruxelles na baki mutu na Claude Tembe na Bruxelles aezi kondo oui moi maman je peux gérer la sensing oui moi ce qui mutu ya la vitesse endurance pour bima il faut gérer oui moi ni pression ya kalango ouais na tali mobile na yo jamais ya mutingile jamais mutingia ah muta ya Mosenge les gars Mosenge parce que la kini na Château Rouge Nana Star ta Mosenge buya komelo ah Nana Star Mosenge buya la beauté de beauté mutale la solo mutale que na kitoka za te petit na ngai so takanga mutema kabuya poitrine na yo eza original osali sango te bamusu basali saka mayo pamplemousse ba tete ba ba dégâts zosko munoko na ngai dembo ba zosko sima Nana Star babakisi na lobi na yo ba zosu mulai ba tenga boye émission comme on ça pique ça gratte tolo banini lelo yango na tolo titre émission yango na tolo banini lelo émission comme on ça pique muto sima lokwa mo robino mundibu filmer na filmer ka lokwa robino kelo wa robino mundibu lokwa robino na kuki ya damu tubalere na sima non même pas ye voilà lokwa robino ko poto poto babongo la baba si c'est comme ma nef omona moto azoka ogérer to salini kobwaki okatala mbango dembo biso male mpe toblokaka te omona soki neti essence ezoya toblokaka mpo mona okangi pema fo okanga pema soki okangi pema ezongaka mais sikoyo sikoyo napesikanga pema nga sikoyo soki nakompaneke ezoya na otindika obima lano te kotindika mpena kotindika te onatindika libanda eya mpo na otala imere na yo d'accord mais rouge yango mbatati rouge yango mbatati te match ezonga 0 tala omoni eloko wana il faut battre l'adversaire moni il faut battre l'adversaire soso osalaka ndeni omona biloko soso osalaka te des fois bolingo fo osalaka basoso osalaka ke emso omonake mobali Cocorico. Oh, ça va mon ami, ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Merci beaucoup, ici c'est Paris. Paris qui gagne. Bayebi bata pechango. Oui, banana bamdele bayebi ba. Qui c'est au Julien Wap? Ah, aujourd'hui qui c'est la quartier là t'as pas vu qu'on fait Kenda? Ah, Vérambote. Au moins il y a quartier là t'es na poto, ils a 5 arrondissement. Madame on peut na Vérambote. Ah, pour la Vérambote. Ah, quartier là t'es 5 ils a la Panthéon. Ils ont la Panthéon et pas on explique il y a pas banganga. Côté misé. Il y a Panthéon pas bachaka bakufa. Il y a un quartier là t'es. Ngana ibisi comme ni semaine yo. C'est la maître game soit na misé Grévin. Na misé Grévin. Pas bachaka ba vivant. Ceux qui montent dans. Mais ce qu'on a bien ici kondo. Pourquoi le monde va tient na Panthéon té? Mais les étrangers. À ces étrangers Rosa Park, Rosa Park. Quoi il va tient kuna à Panthéon? Oui, ça va bien. Oui, bah on aura dit Mumba té. Non, normalement Lumumba a salamaka minene koleka nani Rosa Park. Mais Rosa Park wana. Moi si wana. Ben oui, Rosa Park à côté Panthéon. Lumumba peut tous Lumumba oza héros national du monde. Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Emery Lumumba. Mais na Russie. Na Panthéon azate. Na Russie na campus à l'université Lumumba na. Non, kopesa kombo omoni ko cha mutu na musée. Ouais. Avenue. Ezala nini moko. Eza gaz moko te. Eza bosikoyo. yoka na biso woni ngana koleka langa bona moni au gare de l'Est etika linga mais soki na futi mbongo na musée na okene redécouvrir histoire ya mutu na mutu oui tu vois et osala kena découvrir na bien et to rotala ba musée wana to mona ngana obika ngana kena na musée ya Genève wana o ya Croix Rouge makamna kuta kuna yebi esala ni te na obeta ona live te oh esolo wana
Makama somme. Nakutana ba sapatu na deuxième guerre mondiale 40-45. Mutu mwindu. Ya mutu mwindu. Omoni lèvre ya se wana. Mwandambu wana bachango wana bakausa yango ba protéger. Et pour la répéter. Et pour la te. Ah, lèvre o ya mbanga ndeti mambanga no. Ya mbanga te ya se ya biso. Ya sexe. Oui, les bougache. Bon ça va. Yo le mbagate de les chefs yo le mbagate kapela psi mbagate. Na le mbagate. Torta binga na le mbagate. Yo le mbagate. Ah OK là la. Elie Wata. Vieux Kora ka benga lelo ti. Ah oui, oui. Obile bile wa vieux Kora ko le ko si journée na ngai mais ça va. Emma pourrait bien. Vieux Kora ali ma Colombie ali ma boko. Obile vieux Kora ka tombaka mourir maman biso. Taka linga tindela mbongo. Atalika ba monika ba ndefa pembe abi. Oh maman na habité zo vers otindela maman. Maman ben oui après ça au bosseli ka pesa ngamo la tina maman. Avec moi sympa gentil hein. Avec moi sympa. Ben oui. Dembo. Sikoyo. Donc pesa ba mbote te. Poto si c'est mission où j'appelle la malade qui est depuis dans la malade maman to